mais corner kazi corner nanga donc peuple a se confiance pendant que na Goma lobby atuni batu boni to suka na ko mabite fuga de Kinshasa batu wana oyo azotuna wana eza ba infiltré baza na kati na ye oyo ba congolais oyo baza wana na kati bayebi ke nini bazosala pe fimbo eza wana rebelle ntango azwaka mboka asalisaka jete oboyi bakokato meme parti moko nzoto na yo mpona ondima oyo bango bazolo donc eza na bon mais bango tourne nganga aza na chance te au risque ni pays na biso RD Congo zo courir nango na kosala AFC wana alliance ya biso Congo corner nanga kosanga na ba Rwandais risque ni ngo ko tebi ba tuna ba tuchile ba bon risque moko vraiment surtout le risque c'est trop dire po bazosala bayebi limite na bango bayebi pa baosukela tout oyo eza sur lokola ntango ya Musée Kabila te Musée Kabila bato bayaki bato oyo basengaki ya kota c'était la population c'était la population bayaki déjà koumela ba 30 quelque na Mobutu bamonaki il faut to changer na mpe moto mosusu ntango musée aye na ba idéologie na ye na masolo na ye ezaka même masolo oyo tozokenda moka oyo mpe musée ayaki nango yango wana Congo ndenge ezokendela eza bien te mpe tomoni lisuki bato bazotia biso na bere ce sont nos pasteurs baconvention eza bareligieuse po bango bato bataki Corneille Nangaa biso toyeba eteka kozala ye ozomona un pasteur akoma rebelle ye azalaki moto nzambe abima na baconfession na bango wana ya bareligieuse abimaka akende ye nde motu oyo bango bato ya nani bapasteur oyo bapesa soki bakakenza so bana bapesa mpena bazolobaka ye nde oyo azoboma kuna na este eza bandeko na ye congolais mais lokola aza manipulé aza utilisé par donc ye aza sikoyo na minute aza mwana mosala Kagame donc ndenge azosala mpo Kagame azwa pouvoir wana donc na ndenge basala bamakambo nyonso wana bakata Congo tikala boye esala donc pas Corneille Nangaa toyebaka ekosala tout à l'heure là où tu kolobaka ezali mwa ba gemo ozosalama bayebi esika baokende esika baosuka pendant que bango objectif ezali batendre Kinshasa objectif ezali batendre Kinshasa mpona nini bazwi goût à manger encore faut devenir forgeron soki ozolia mpe appétit mpe yaka lem yango appétit vient à manger donc yango moni donc nde bazosala bongo baomona mpena elengi mpo bazolala te bango baza sikoyo baza baambisie ouais tokutani lisusu awa kaka na tosena officiel mpona kosepelisa biso bino nde tomesana travers émission na biso na maître Vicky Mputu toza bongo leader Ali Jabir donc Nicolas Masolo eza beaucoup plus concentré na makambo otali STRD Congo no boyebi ndenge barebele M23 elongo na AFC Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa bakangi ville ya Goma lobi déjà bapesaki meeting pour se diriger vers Bukavu donc yango nde eza na actualité yango tozosasa mingi analyse sur yango donc leader boni. Ah, très bien mopanzi sango en tout cas Tom Fruituma tozaka na sujet moko sujet eza ya mawa ya baninga oyo bazokufa baza banyama te baya bato ntango bato bazokufa mpona cause moko boye oyo bayebi te baya bainnocent donc eza vraiment mpasi mingi na motema donc sujet yango wana mais omona makambo wana ebandaki loka baventure bazalaki na bakolini babunda ti baye na Goma yokoloba nini bon mingi akoloba eza te mpo makambo eyebani ke ifale ekoma bongo mpe ifale lemso esurpasse même oyo eza wana mpona eza makambo boye donc bato moko boye bazozwa mboka lokola lipa te bazozwa mboka lokola lipa te bazosala baje na bango ya bafere na bango na nkombo ya mboka na kati ya mboka ntango mosusu alie azotala oyo mpe alie te atali oyo boye nga na kuna nasalaki mpe na contribuaki na dame te yango moni bake kokaba mboka epai ya baétranger donc guerre oyo mpo na ngai vraiment nazomona yango eza nango guerre moko vraiment ezaka ya mitema mabe ya bacongolais bango moko en vouloir trop gagner en vouloir ke bango balia mpe bana na bango bazala bien yango moni makambo oyo ezokende bo donc
mingi akolobeza te po mundele ndenge aza na mundele atabeti calcul so akuti bino boza soudé jamais akoki koya kopasola bino na katikati mais akuti bamosusu baza deja na ba haine ndenge nini bato baza na pouvoir bazodame biso tozodame te donc yango wana ezokende bongo mais totala na ndenge risque ni pays na biso RD Congo ezokore nango na kosala AFC wana alliance ya biso Congo ekorana nanga kosangana na barwandais risque nini mbo kotebi bato na bato nchinde baza bon risque moko vraiment so tolobi risque c'est trop dire po bazosala bayebi limite na bango bayebi pai baosukela tout oyo eza sur lokola ntango ya Musée Kabila te Musée Kabila bato bayaki bato oyo basengaki ya kota c'était la population c'était la population bayaki déjà koumela ba 30 quelque na mobutu bamonaki il faut to changer na mpe moto mosusu ntango musée aye na ba idéologie na ye na masolo na ye ezaka même masolo oyo tozokenda ngoka oyo mpe musée ayaki nango yango wana mais corneille nanga donc peuple apesi confiance pendant que na Goma lobi atuni bato bolingi tosuka na Goma bite fo le tiki Kinshasa bato wana oyo azotuna wana eza ba infiltré baza na kati na ye oyo bakongolais oyo baza wana na kati bayebi ke nini bazosala mpe fimbo eza wana rebelle ntango azwaka mboka asalisaka je te oboyi bakokato meme parti moko ya nzoto na yo mpona ondima oyo bango bazolo donc eza na bon mais bango corneille nganga aza na chance te aza mpena na chance te ezomonanaka aza na chance te mpoani mpo congolais malgré que eza na nombre ya bacongolais oyo baza contre régime oyo mais ebele baza nano na bolingo ya régime donc mpo batikela ye akota mbamoko ezala mpasi po musée ayaki ke musée toyebaki ke musée ndenge ayeboye tobengi libérateur mais ememaki biso mpe na bambanga mosusu bakachi mosusu mpe ekanga biso ti lelo corneille nanga ndenge eza boye peuple congolais ayebi bien ke ye soki azwi pouvoir akopesa mboka pa ya barwandais yango moni aza na chance te loba baluka motu mosusu mais ye akozala na chance te na kongo mpo toyebi ke oyo azoboma kuna na est eza bandeko na ye congolais mais lokola aza manipulé aza utilisé par donc ye aza sikoyo na minito aza mwana mosala Kagame donc ndenge azosala mpo Kagame azwa pouvoir wana to na ndenge basala bamakambo nyonso wana bakata kongo etikala boye esala donc pa corneille nanga toyebake ekosalama yo lobaki tout à l'heure là où tu kolobaki ezali moi ba gemo osalama bayebi esika baokende esika baosuka pendant que bango objectif ali batendre Kinshasa objectif ezali batendre Kinshasa mpona nini bazwi goût amageant kodevin forgeron soki ozolia mpe appétit mpe yaka yango appétit vient amanja donc yango moni donc nde bazosala bongo baomona mpena elengi mpo bazolala te bango baza sikoyo baza baambisie baza na envie ya pouvoir baza mpe na posa bango mpe bakóma na esika wana mais nyonso oyo yango moni tozotala oyo Congo ndenge ezokendela eza bien te mpe tomoni lisuki bato bazotia biso na bere ce sont nos pasteurs baconvention eza bareligieuse mpo bango bato bataki corneille nanga biso toyeba eteka kozala ye ozomona un pasteur akoma rebelle ye azalaki moto nzambe abima na baconfession na bango wana ya bareligieuse abimaka akende ye nde motu oyo bango bato ya nani bapasteur oyo bapesa soki bakakenza so bana bapesa mpena bazolobaka ye nde bon ezalaki pour nous tromper ozomona teke donc na Congo ndenge ezokendela bato bakotika même baeglise wana po bango mpe bakóma deya bamvwama bawandaka bongo te bakóma bamvwama so otali lemsu na famille na bango mwana oyo alingi atika na kini azaka mwana oyo aza lemsu azolanda makambo atika na ebonga tata mosusu batika baza na mikili ozomona bapaster wana oyo tomoni oyo ate boye bapaster basali boye bakatholike basali boye tant oyo nayebi te sikoyo so tosala nini abi bazopropose président Félix Tshisekedi président assemblée nationale Vital Kamerhe abi président azokende na Tanzanie je crois qu'il aokende konégocier mais azokende koteka mboka te koyebani par rapport à ça bon ngai mpo na nga sikoyo bango ndenge baza wana baya bapoliticien bayebi badiplomatie bazosala tout c'est bien mais pour moi fallait tokende na guerre akopere na guerre po balobaki cesser le feu Nations Unies alobi cesser le feu RDC a respectaki ok basali bango mpo badormir bango
M23 a progressé. A progressé. So il peut bazolandaka ba maloba wana ke ote balobi boye tokende boye tokende. M23 ne baza wana na ba Rwandais baza na tante bango bazolinga ne bino bo sa dormaka bango ba progressaka. Bino bozo ko sa dormer bango bazo ko progresser po bango bazolanda loi moko te ya oya Nations Unies bazolanda te. Mais Congo tango net général o babomaki wana. Bakoma déjà na front. Na bakoma ki pena près ya ko ba Minova na so ba nini ya misusu wana tikala ki wana. Mais ye avait ça bango ba soda baza na vie ya kobunda mais ya ça bango ke biso tozo respecter loi internationale et lobi ke tokoki ko avancer te bazo ese bukondi bango wana bazo ya babibiso botika bango ba beta est-ce que bango baza banyama banyama te est-ce que licence basara nango je licence eza ba balle blanche te mais eza pena balle que so ezio odaye po ba balle pe habitu mais ça sandi so ezio il faut so ezonso moi muke il faut que ekufa po il faut bebisa onzo siko bango ba osande zo mona te que il faut tokende à la guerre tokende na guerre tokende na guerre tokende na guerre pendant que na guerre ngo biso tokoka te soldat aza motivé te solde ne ezalaka bien te trahison eza makasi bakanga général mosusu aza koavale sim la chip en portugais sim ya MTN ya Rwanda avec tout ça est-ce que guerre ngo bokele bokoka bato baza bien organisé mo pesa soutenu par la communauté internationale ça tout le monde le fait. Bon ndenge teza boye to mata to kita il faut ka guerre soki bakozwa ata ndenge tomoni toyoki na sango ke bangolais bazali ba sud africain bazali babunda po elo musu bakosala eza te po mungu nazo progresser soki bananga bazwi pouvoir wana yebaki mboka na biso ekomi na balkanisation yebaki drapeau même bakatanga bakolamuka po bango deja na bachombe baza deja na drapeau na bango basaka nango kala bango mpe balukaka un jour baza occasion ya kosala ke batia drapeau na bango kuna basala mpe république na bango état fédéral même M23 tomona teni eza toujours drapeau Congo lobi mananga yebi national nyonso etambaka na drapeau Congo bango wana eza donc wana il faut bazala modi po mwana Congo akoboma congolais te donc wana baosala baironie moko eza plus grave donc po mwana oyo ya Congo akoboma moninga na ye congolais te na façon wana tozala na biso toyebi ke oyo atongaka oyo atala bwaka mbasi me akoboma population combien de morts oka na temps oka tosali obanda tokoti janvier tolongwa na oyo akala ekufaka na janvier oyo po tokoma lelo na février soki le 8 février oyo tozali combien de morts balobi kuna eza bacimetière mosusu eza bacimetière donc ekomi bacimetière mo boye donc ya balabala bazokunda na bafosse commune sikoyo tosande toza na espoir un jour mpena ke non soki guerre oyo ndenge olobi tobunda FARDC longo na bacombatant bazalendo bako mpe kolonga bapusi bazongisi barebele ti kuna esika baotali na wana mais pourquoi pas pendant que c'est le temps diplomatique Kagame aza mieux soutenu na bato disons badécider nde baloba nalobi bango ndenge baza wana bakokosala nyonso bakosala mais cette fois-ci pour conquérir vraiment RDC mobima bazwa RDC ekozala bango pasi mingi po RDC touti déjà na babiloko wana tokozonga si na babiloko wana te Goma wana mpo na ngai naza na espoir po Goma déjà oyo déjà kokozala ba 5e fois oyo mona barebele bazwi Goma suka bakei suka bakei mais bakendaka mpo nini babimaka na ndenge na bango mozembe babimaka na bacor biso avant tobima boye net nauti kolanda na bandeko mosusu natali na bachaîne mosusu awa balobi oyo nayoki batangi oyo ba M23 bananga bazosenga pa ya président Fachi mais eza mabe neti loni moko retenir ya biloko ngo basenga soki balingi bayokana c'est le fait na ba M23 na Rwanda te mena ba au programme ba M23 président Fati gouvernement il faut pesa bango donc na sécurité ya Goma wana bango il faut bazala na 43% 600 ya ko sécuriser Goma ba Bukavu wana na yoki babiloko ebelesi babiloko wana nyonso wana sikoyo
totangi na ba matière te oyo ya ba minéraux total nanu te mais kozwa déjà ba soda moko boye o baza ba Rwandais baza ba Congolais na ba po ya ba Rwandais po ba Rwandais mbao diriger ba Congolais na ba po ya ba Rwandais pe ba o ba bunda kuna baza ba spécialiste ya ba Rwandais siko bazo bunda na siko bino bozwa 43% ya sécurité mais mboka eza na mais ya mabe nano eza na balkanisation o mutu to ayebi po soki bananga bazwi pouvoir toyeba ke Rwanda qui dirige même bayekisasa so bazwi pouvoir lelo bakomi ke nanga akomi mokonzi ya Congo toyeba ke tozongi mpena baesclave mpena bameme na nsima ya Kagame. Mais sikoyo pendant ce temps so tena batelevizio okomona bato bango na baventure ekomi koyemba attendit quelqu'un dire que non te force wa mliko kene kobunda po koyemba wana guerre sila te kosambela Israël Yesu abotama kuna Yesu abotama na ala race wana ba juif mais bango babundela mabele sikoyo biso tozana kidi bato ndene parce que ba pasteur on bato ko endormi pe bato bon ezali ndenge na landaki communicateur ya gouvernement Patrick Mouya ya ministre ya communication azoloba bien guerre ezoke na bandenge tozana guerre médiatique tozana guerre oyo ezake donc ya bitumba wana nde tozoke bo tozana guerre politique tozana siko guerre oyo ezoleka makasi oyo ebangisaka bato nde biso tobangaka ntango mokonzi mosusu azoya oyo biso tobangaka ezalaka guerre médiatique po ezalaka balaison di bakomi na kenge mais bakomi na kenge bana nango bakomi na kenge moto atika bato ya kenge mpe bayeba te batango nini baza donc bapriere wana bazosala babiloko wana banzembo bani ezali mpona lensi koendormi baoyo mosusu oyo bakokozala baza vraiment na mayele mingi te ya koyeba makambo yango ya niveau po soki bozokommunike bango ke barebele bazoya omoni ke bakozala panike ntango bakozala panike ozomona te ke bakomona po peuple aza mwana tata moto ayebaka ke lelo toza na biloko ya kodame te mais azoyebisa bana ke nakena okope po bana baza na tike tata nde akebo etanga oya na mwa eloko po soki ayesi bango mpena ke lelo tokolia te omoti mwana morale ekufa yango moni banzembo wana ezodiske aotala na tv boye tokufa mpona Congo ezosala mpe courage na bato mosusu mais makambo na se eza makambo minene oyo bango moko gouvernement au président de la République ayebi ke il faut asala tout à libérer peuple na maboko ya banguna ya ko libérer peuple neni bitu mo bato la casa mal entouré même les bazana gouvernement même la parlement même la présidence il y a des infiltrés et moi te que non président qu'on dit pas ça na moi Singana Kingo mais Singana Kingo on a tous ces gens là autoloba même ba o basala ba signer na ba constitution tozoboya ba article combien etekamo ils sont vivants faut qu'on interpeller bango autour na bango bino bosaki makambo boye poani na parlement toyoka série oyo papa Mbosso azaki président parlement alobaki vous les députés bobima na ba groupe terroriste mais bayebi bango mais ce sont des gens ya ko questionner bango pe ya kozwa bango komema bango na l'état yo lobaka boye pona nini siko yo ndongo lobaka boye lakisa biso bango po toyeba bango po bazo continuer toujours kozala na ba rebelle wana yo kasi nde baza na bayebani te babengana po baza ba majoritaire moko pe ba majoritaire moko boye ya mbongo ozomona bakomi na mbongo nde batikitiki bakote bakendaki baza mpe na bide mosusu mpe so bakontinue kaka bongo bakomona mpe bananga mpe baye bakomi lisusu na bango mpo bango cope na bango yango wana bakokoma na bango président de la république bazela oyo ya koya bango bakoti na makambo na bango donc yango ezopesa mpasi congolais aza motema mabe yo mpona mbongo ozomona ke bango nde eza na cope na bango ezakaka ke faci azodame de faci azodame biso mpe ifo toluka tolia siko eze mboka bino bozoluka bolia nakamwaka na peuple congolais akoma azoba kosimbasimba banzete kolandalanda bapoliticien moko boye azoloba makambo na ye oyo azolukaka vi na ye ezala voilà mo nayebi te soki bakofungola miso soki bakofungola miso te eza mawa mingi yango moni bato ebele oyo baza na kini balingaka Congo
avancé te po bango ki grand prêtre na bango emonana po bakabela bango tozolia te po balinga ebele balingaka te mais mpo na ngai vraiment nde naza boye position na ngai ezali ke président Faci a continuer na makambo azosala a continuer ayika piko na kibokonzi wana po tomoni le seul moto aza na esprit ke Congo ekokabwana te eza ye po mabele wana Mobutu aloba yango Mobutu aloba yango yango wana ezoki o Mobutu akanga eza makasi Mobutu asala impact moko jusqu'à présent moto akokata yango eza te yango moni Congo ezozala sauvé mpo nango mpo na guerre oyo ezosenga suni noka tozalaka na bachef coutumier bakolo mabele maloba ni balobaka donc bakolo mabele mpe barebele bazala bango na me baliaka bambongo na banini est ce que bokoko vraiment oyo ya mboka ya Congo mpena esalaka susu nayebi te ezo esalaka susu mpona mona bachef coutumier bazali na makonzi na Faci mwana me bakosala nini bango baza kuna makambo ebandi kala makambo ebandi kala po biso fe koko na nga oyo abota papa Mamba George akufa bamaimai babomai na este kuna na Maniema na Kindu na Kibombo na Diefu kuna na kati bamaimai babomai bamboka terrain wana ezali baterrain moko boye oyo ezokocontinue toujours na badésordre donc po richesse eza kuna lokola richesse eza kuna Mobutu atikaka coltan te Mobutu toyebaka Mobutu biso totangi na classe toyebaka Mobutu na totikaka soki bamanganese bamanganese tozomona yango danger mais ngelo bango batali mpenaki bacoltan eza wana biloko eza danger eza wana soki banini ebimi wana bango te Congo eza mboka mo oyo ekoexplose oyo ekovandisa monde entier evanda kimia c'est Congo yango moni sikoyo tout l'impérialiste sikoyo baza sikoyo nsima ya Congo lisu na lisu bazotala nini oyo bango bakokosala po bazala bénéficiaire Qu'est-ce empêche le président Faci à ça de basala na Burkina Faso na Mali na Niger à tourner vers la Russie pour que mamone silo mais tango ozolinga osala eloko wana bien sûr c'est très bien akoki osala ngo akende na Russie. Il y a des gens qui disent ya omekabilo ko te parce que na kati ote jabi ya oke ko te parce que banda kwa sombe za na ba Belgique bilo ne za na ba France d'ailleurs il détient un passeport belge donc soit celle makamona Russie donc makamto za makam mais wana nga na koyeba te bo eza affaire d'état na koyeba biloko wana te mais ongaka na koloba ke ye akoki kokende mbala moko te mpo nini bakoro oyo aza nango na bango ekobotele mpe un problème bon nayebi te apoliticien baosala politique oyo basalaka na butu yango biso oyo tosalaka na moi te bango na butu basolaka bazalaka na baréunion le mosusu ya butu mobimba bakozala mpe réunion mpe banda 1h ti 4h après bake pale oyo baosola yango nde ekangama baavion ezoya bato bazoya bareprésente ya bamboka na mboka bazoya oyese bamakambo mpe bazoya kofaire ye attention keba soki ozoyoka bato keba omoni boye eza boye donc yango moni eza pasi mais soki mpe alobi bakende na dialogue bazoloba bakende est-ce que dialogue lelo ndenge église catholique eye koloba ke fo babenga lisusu président honoraire Kabila babenga lisusu bazongi wana ebo munguna azoprogresse makambo wana batika yango nano nsima tokenda na guerre soki tozwi mboka tozongi sikoyo bobengana na guerre avec quelle motivation bambila na bamotive nalobi na yo na minute oyo baza conscient po gouvernement eyebi ke jamais bakoki kotika mboka ekende na maboka banguna il faut babunda bamoyen oyo baza nango badepute bazwaka basalaire ya likolo ya kosakana te baministre bazwaka basalaire ya kosalana te bajuge bazwaka basalaire ya danger baréduire batika baseigneur na basoda na banani balinga balongola ata $2000 mais il faut alinga so alingi te sikoyo ye aza nani ekoma kopo oyo bena bato
500 places, 70 000. Nabi, Yazanani. Député aza mutu lokwa mutu nyonso. Azoke lobela nde peuple, siko peuple yango ye wana azokufa. Siko ya usani. Il y a des gens qui ont ba mois ou qui belé wana. Ba mois musu andi mata pendant 12 mois bazwa bambongo wana to former armée to zomba to motiver ba soldats. Pour ceux qui se comboke za na guerre, yeki député na Israël. Yeki arzasu député point. Goma katani bango ba tika libu. Tas ba gouverneur po ba gouverneur bazali. Siko so ba tu siko o yozo gouverner bazati siko ba bengo chef na ni. Qui député nos années biso mone na masina ba bazara sote bakima. Na bumbu ba bazati siko yo comme chef de commune ndeni. Chef de commune pour ba peuple bazar. Merci beaucoup leader, moi par rapport à Nyoso Kuti. Bon lilo basuka ngana opesa kana ba vaya wazalendo na ba FARDC na opesa bango vraiment courage peneza na makasi po to bengana munguna ti liboso to bengana munguna kene musika po Kongo wana eza ya bakoko batika yango ndenge bakoko batika yango ndenge pe bakoya ndenge pe ba o bazoya ndenge ba réincarnation ezalaka ba o bakufaki bakendaki bazoya so bamona mboka na bango na ba kilometre wana o batikela yango koka na Kongo ne ba ofinga biso balanga te bapaya te kaka na Kongo on est mieux chez soi tant on a kata mo pe loko sina ko pesa fils moi idée o ezali pona ko identifier tout le monde o lem suza na kata Kongo azoya ba chef de quartier ba biso to tambola na bangola o na o komika oui Japon ba poko maluanda so komika na village mo bovandi mbamo il faut mukonza mboka wana donc aye ba so ba ye bake mutu moko ya donc mutu okuta ya mbibino avance ona ndako ta komema yo paso bake o ndeko na ngato mwana nga uti boye aye akolala awa akosala combien de jours po angolais bundi déjà ba guerre wana ebele ba ebi ba infiltrer ne bakota siko nde tozoyoka boye bamusu baza déjà na njili bamusu baza sekosoa babombi bango na se kota kingakati poni surveillance ezate bao bakotaka na bangombe seya kabila bakenda wa bayaka na bangombe boye batimo balobaka te bayaka na bangombe bazotambola nzela bandundu bauta zoya bakenda ozomona Congolais azala ini alongola mutema mabe soki moninga azosala tika moninga sala lobi pe yo ya kobuka kita moninga te po lobi so yo ovandela nde donc tika tant oyeleka mboka eza ya bato nyonso mutu nyonso akosalela temps na ye tika tant oyeleka tozala ini toyeba kopesa force na armée na biso ebunda bitumba pe bakonzi bayebi nini bakosala barenforcer bango ration barenforcer bango badote bango biloko ese minduki badote bango mpo baza na force ya kobunda oyo etikali tozoprotege kaka Congo ezala uni indivisible inséparable donc balobi la patrie est sacrée mbote na kopesaka mingi nazopesa mbote na ya Jean-Claude Mabanzo mon vieux na kati ya Suisse wana napesi mbote napesi mbote na Sandambala mon boss napesi mbote napesi pe mbote mosusu na Tango Kuku les patrons de Kimbakon napesi mbote na ya na ngai Seka Wilo napesi mbote na bato nyonso oyo tozalaka na bango napesi mbote vraiment na bato nyonso oyo tozalaka minga kolobeza te lelo toyaki kolobela politique musique tokosola yango nsima bokolanda lelo toyosola politique après wana nde tokosola siko makambo oyo ya badiske ya banzembo ndenge eza na terrain tokosola yango mokambo mosusu mopanzi yango azali napesi mpe Viki mbote epai azali donc Viki image baza na Jofis mbote na bino yango wana merci beaucoup leader Jabir Ali Mamba c'est un artiste émission nous allons à disposer temps pour que tout partager tout ça mon analyse de tout ça lelo merci la merci Viki pour tout vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso tout ça officiel check